Pardon, mais parce que c'est bato nyonso basi jute. Habibi.
là. Kende. Malembe dosi. Okay. Yara signalé pour ma attention.
Benda muke katika malembe benda non, na bi presse autoroute là. Oh, wenze mo da wana wenze ni. Ibulu. On est fort, et chaque fois, ça dit, vous sautez là. Parti à honorable Vital
Kamere. Nous avons une mission oyo bapesi cordon na biso Kedrick Chirouza akota na ba commune nyonso aleka na ba district nyonso na ba quartier nyonso alobela UNC apesa vision ya parti alakisa bino idéologie ya parti apesa bino ba possibilité nini bokoki ko adhérer na parti na biso oyo ezali UNC yango cordon tanga vanda lobi te na moni ifo na banda na Lukunga précisément na Buadi yemo avana bite ifo na banda kuna population balinganga mingi donc bolakisa ke alingaka bino mingi bino bino olingaka mingi palo liboso lobaki bite ifo na banda kuna na Buadi yango monaki cordon bite avana banda na kende Lubumbashi avana kende Goma avana na banda Bandundu na kende Ngiringiri Funal na banda na Lukunga précisément na Buadi yango moni tina ya boyei na biso awa ensemble na ba cordon misusu avant cordon matana koloba boye banda na nonoka liboso na osenga merci na Nzambe muta permettre biso tokutana esika oyo ezalaki improvisation tosalaki programme nango te mais to décider te otala bino est-ce que pour nous otala bino il faut tosala programme oyo eza mabele na biso alors na osenga merci à mibale na président nangai Vital Kamerhe alors pour naye na osenga to telema to betela ye maboko makasi nazoka te nazoka bien national et à jeunesse en charge et recrutement, implantation, mouvement associatif, na mobilisation des fonds. Va proposer nga bisika epelé na banda ba descente. Mais na lobaki eza impossible et si ka musuba ndimanga ce mabele nanga moko endiminga te. Alors on a sepeli déjà na accueil, na sentir que toi moto mais nous avons été en raison de souster. Parce que nous avons appelé Nanga. Attends, le qui a commis député, a commis ministre, a commis chef de l'État, a raison Nanga. Donc il faut tous aller na bomoko, tous à la peine na bolingo. Nana e awa pona kopé sa idéologie à UNC, Union pour la Nation Congolaise. Idéologie na biso za la moko. Social démocratie. Social wana toza kotala ndenge nini bato bazo vivre en société. Et puis démocratie eza méthode moko, eza mode ya l'état moko oyo gouvernement ko pona oyo population eza na pouvoir ya liboso. Donc UNC est pour la dictature te. Président Vital Kamerhe ndenge biso nyonso toyebi tobenga ngena nyo. Par rapport à politique, mais biso nyonso tolandi que chef de l'État yemora lobi wana aza mutu moko honnête na sérieux. Est-ce que mutu bongo toko bokisa est-ce que leader abongo toko bokisa yango wana musala na biso en tant que jeune toko ya ko implanter UNC partout na Congo. Na ba place ezalaki te toko kota. Eza bongo te. Eza bongo te.
Donc naomona utu moya oloba te na ko implanter wapi pona ba pango ezao ebele na zo bate na ocha wapi. Na wewe bate na ocha wapi na pona nani na chepa na bango. Na mono neto ocha yente na ba veni nyonso na ba mpango nyonso. Alors, ndenge toza boye souci na biso ezaka ko soutenir leader na biso Vital Kamerhe. Idéologie ezaka moko. Total banungu te, banguna te bakozala tout autour, mais idéologie na biso ezaka ko soutenir leader na biso Vital Kamerhe parce que ça na vision moko noble pour na RDC na biso. Na moni onire tolali mukeme to ozongela mama UNC. Même bateau bapusa na ipo na bino kaka bango pe bakopusa na lisusu pona opesa bino ba programme ya ba réunion na biso na kozoma loba na mwasuka parce que awa eza famille tokotala tokobanda na nini na kombo président Vital Kamerhe. Voilà, merci. Ande Emmanuel Karumba, coordonnateur adjoint. Il y a M. Kedrick Chirouza, donc adjoint à M. Kedrick Chirouza. Ils sont tous à INC, mais tous à l'association. Tous à la fondation Kedrick Chirouza, c'est le coordonnateur. Tous à l'association Lelo Yabiso, il y a un camarade Nabiso Didier Kamerhe. Tous à l'association Gombe na Gombe. Il y a Neonabiso Daniel Massaro. Dengue, tous à Awa. Tomoni Bino. Mais en français, ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi à pêcher. Il y a un monde, à partir du coordonnateur, donc on a un programme, donc on a au moins 2 fois la semaine. Famille, moi, t'es sous-sous. INC faut la INC pour la conquête du pouvoir. Alors, n'engagez pas kota INC boye. Objectif n'a pas face à la pouvoir, mais INC, il y a Vital Kamerhe en tant que pacificateur et pronaka. Comprenez, ça veut dire que état laka na sens il y a pacification. Ça veut dire que si on a pouvoir dans l'élection, on a moyen de soutenir. On a pour le pouvoir. Baloba jamais que INC du pouvoir na moyen de soutenir. INC a pouvoir na mboka oyo, pe na moyen pacifique au toyebi. Boyete boyete.
Voilà, il y a un bakisaka yangona. Tous s'attacher à ma promesse. Non, ça la promesse de auto bakisaka moto, auto ça la boye parce que tous l'année réalisation nango sur terrain. Coordonnateur adjoint nanga lobiawa que tous ça pas mouvement associatif. Ce qui va association ça côté après cérémonie oyo, to compte en contact na yemba la moko. To pese ba numéro parce que ba regroupement et association na biso ba tout normal il y a UNC ils sont différents. N'habitez surtout se comprendre. Mais toi là lié ba jeune ba jeune ma mère ma mère. Voilà donc idée ça les bongo. To ça la promesse de ce qui ba initiative et zoami. To yaka mbala moko to ani osala. Net descente à l'élo, to annoncer qu'il y a un thé. Bon on est la télévision thé. En 2 jours, 3 jours, tu as dit Zoya. Battement bazar. Tu as dit Zoya la terrain, on a pétoé. Néanmoins, pour nous regarder ça, pour nous regarder ça, tu as annoncé. La boy pour le lobby, à la gare, il biso à Kena, il est là. Pour nous regarder ça, la opération de Bindako. Pour moi, l'opération de Bindako, c'est ma paix. Donc, on a la promesse. Tu as dit la réalisation sur terrain. Na aval. Il y a le président Nabiso, Vital Kamerhe. Boyeto, boyete. Voilà, merci beaucoup. Ekomaka, oh kuna boy, oh sogi kuna boy. Demande sanduku papa. Yasa, totala kabino. Totala kabino papa. D'accord. Malobala kaka ya mwana. Mboka toyeba te ndeni ekumbamela. Vital Kamerhe président Félix aye na mboka toyambaki na maboko afungwama na moma oyo oyo tondamoni mboka ekoma okende yango te yango tolinga totina biso pepe osangisi biso mpona corruption mpona mbongo na bino bie mpona ke lobi mboka eke liboso te lobi bozonga Merci beaucoup. Comment on a une champion? J'arrête, hein? Ok. J'arrête à l'objet à hôtel à Rabisu. Na hôtel loba que na zone parce que ça m'a belé nangai. Est-ce que tout ça en 2023? Est-ce que tout ça en 2022? Dans l'année ni. Siko élection ni to luka. Il y a 2 ans avant atayo mogo. Tout ça la campagne té. Na ye na communion pour na bandeko na kombo ya président Vital Kamerhe. Ko expliquer idéologie à UNC. Tu es solo la dans la famille. Tu es voter, tu es voter. Maman tu nikoto yo, maman comment on a ni? Chance hein? Voilà, il y a où même chose de chance dans partie. Est-ce que tu as raison à l'issous? Na ina lo baboy. Mutazo ngeza muto akendaki. Mais ngas ko na kendate. Na raison ane. Kolondaku. Maman chance. Siko so moninga omoni pe maman président mtatindi ngai. Tu comprends? Omoni président Vital Kamerhe. Donc ngai naza motindi, motindami. Na kendate, pe na okendete. Vous comprenez maman chance. Pe président a kendate mais ça la partout pe en même temps te mikolo dans en prison. Donc Toroya, tout le bas à la militaire que awa to anokutana, yete anokutana. Ça veut dire que de temps en temps, personne mon ami, tu es pas biso moko. Tu comme famille moko. Hein, au quotidien du matin. Dossier Moutoumoratouni, dossier à Vital Kamerhe, Ndekozak. Et maman t'atuna qui te Ndekozela. Maman t'atuna qui? Tu es koloba boy. Biso UNC, tozon di ma condamnation, il y a président Vital Kamerhe était. Pour la réalité politique, tout le monde qui n'a procès. Hein maman? Nous avons dit mais procès, on est un procès politique. Il faut que nous ayons la solution politique. Donc on a trouvé la Liloba, le président Nabiso Vital Kamerhe n'a pas trouvé une solution par rapport à lui. Tout le monde a diminué la peine et le moins de 20 ans et qui dit 13 ans sans raison. Raison pesante. Vous condamnez à 20 ans, mais puis le moment où vous êtes sous 20 ans belé, tu as 13 ans. C'est les jours où vous êtes sous la tête, 13 ans belé, tu as mis ça. Tu as gagné. mondonga
c'est bon. tosenga obandela sous question na mpona toyokango bia biso nyonso mpona réponse mpe toyokama biso nyonso esa naloba oyo nalobaki maloba nalobaki nazoloba bobengi biso awa mpona corruption na bino mpona mbongo na bino mpona ke bozala susi ya population ndenge ezovivre tozanga mai courant vie sociale eza te population okemba nakolia nakomeli makambo nyonso transport opasi sikoyo poza biso vital kame bakangaki ye na raison ya 20 ans lelo bakondane 13 ans ayaya sikoyo teno ndenge mbongo etambola poeza polise aza wapi ayaya biso toya bato toviva toopopulation ya bacongolais naye boye naye na retard madi makambo mosuku osololaki nayebi te naye na suka na nde naye boye nakopone likambo oyo olobi nalandi yango mbamo teke na stage ayaya nasoba te nangi natuna eske ndenge boye boye bozala susi na biso ya population bie mpona likambo nde propagande ekoma okende na préparation yango bokoma oluka bokongo poe biso mpona tobaki na mbalo tovote lisu te tobaki na anda tovote lisu te mpo tomoni mboka etambola na te likambo naloba yo zala susi na biso ndenge osimi miko olati bo wana nga mpe na susi na lata bo wana ndenge osimi miko Mille fois, na mboka Angola nasomi yango wenze nasomi na 300 kwanza mais mille fois nake nasomi kwanga na dendeske na tonda Papa, je vous remercie beaucoup. Attends, on a des Français qui connaissent à motel. Souci na biso la Congolais, tomoni mboka comme otengama. Polo ngola biso bombe na mboka o. Non, merci. Papa, on te souci na ngai. Papa, le système c'est OK, ma to ça va quoi. Mai boto ezate, kuwe ezate. Papa, tu biso doye. On a souci na biso. Merci. Merci, papa. Merci. Tina Toelio, est-ce que les autres questions vont répondre? Na lobi yango na ebandemi, na lobi yango na katikati na utsolo bango. Na ye pona communion na famille nanga na compte ya président Vital Kamerhe. Tu es quoi implanté de UNC? Pour nous comprendre UNC on dit mami UNC. Merci beaucoup. Na inko loba boye. Eza ya liboso, meza ya suka te tokutanao. Tokokutana awa, tokokutana place musu, tokokutana salongo, tokokutana marche, tokokutana l'église. UNC tozalaka na bomoko. Toza famille. Président Vital Kamerhe aza pacificateur. Alingaka ne makambo bitumba te. Bozomona ndenge esengo ezao. Bolingo ezao. Ça veut dire que ce problème est lié ko hésiter te koloba. Président Kamerhe aza maboko ya kofongwama. Aza na place ya pasi na minute oyo. Biso nyonso tozoka mutema pasi. Mais l'ignorant le battait que parti UNC fait Koufa. Il faut donc continuer pour travailler Moutou na Moutou, à travailler dans le secteur, dans l'avenue. À repousser
nakobanda okita ata na butu nakoverifie badrapo ye te natala soki mosala esalami to esalami te parce que bato nyonso va comprendre mosala oyo président Vital Kamerhe asala na mboka oyo aapporta ebele na mboka oyo aza mutu te tokobwake na bahistoire na boye tolali tolamuki tobwake mama na prison te ata procès politique tokotelema tokoloba te tokoyi donc eza ya suka te wana na région de sous-chance nalobi ke eza ya suka te tokano yawa mingi mais bocomprendre mpe lo moko RDC eza mboka monene babengaka biso demi-continent et recrutement, implantation, mouvement associatif, la mobilisation de fonds oyo naza na charge nango concernant la jeunesse eza mosala monene donc moto tokopona mpe awa mpona korepresente biso ntango président Vital Kamerhe ondima nakosenga bino moko nde bopropose kombo na ye comme ça biso mpe tosala nini tokoproposele président Vital Kamerhe nde akonome ye comme ça ye soki totie mpe awa tokosenga biso nyonso tozala na respect envers ye eza boye te sikoyo totika temps mpona bopropose kombo eza déjà sikoyo totika temps voilà boza na temps kombo ezali déjà nani nani pour l'instant, bino na secteur boponier. Nape nazala na hiérarchie te. Nazape na bakondi likolote. Nape na ozwa kombo na ye. Voilà, donc nasepeli na accueil na bino. Tokumisa nzambe ndenge mamunya sur l'équipe bien. Troupe les athées. Déjà biso mo toza pacification parce que l'idée na biso pacificateur. Je suis Kédric Chirouza, coordonnateur national de la jeunesse, en charge du recrutement, implantation, mouvement associatif et mobilisation des fonds. On fait en route jusqu'à arriver ici et puis nous sommes venus implanter l'UNT dans ce secteur parce que nous avons remarqué qu'il y a un vide au niveau de Lukunga et nous sommes venus implanter l'UNT. C'est l'objectif de notre visite ici. Déjà, premièrement, nous sommes ouverts parce que l'UNT, c'est une grande famille. Deuxièmement, nous demandons à toute personne qui veut bien accompagner l'idéologie de Vital Kamerhe, de l'honorable Vital Kamerhe, bien sûr, pour pouvoir intégrer l'UNT et nous accompagner dans ce long combat. La porte est grandement ouverte. Tout un chacun est invité. La jeunesse congolaise entière, celle de la Lukunga en particulier, est invitée à intégrer l'UNT comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est remplir ma tâche. Je ne travaille pas seul, j'ai toute une coordination avec moi. Nous remplissons notre tâche, celle qui est de recruter, implanter et puis entrer en contact avec le mouvement associatif et mobiliser les fonds. Là, c'est entre parenthèses. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Bonjour, je suis M. Emmanuel Karumba, coordonnateur adjoint de la cellule spécialisée recrutement, implantation, mouvement associatif et mobilisation de fonds de l'Union pour la nation congolaise. Aujourd'hui, nous sommes descendus ici, c'est pour sensibiliser, recruter et implanter l'UNC ici dans cette base. Voilà la raison de notre présence ici. Oui, dans notre parti, nous avons plusieurs associations. Nous avons d'abord la fondation Kédric Chirouza de notre coordonnateur. Nous avons aussi l'Elo Yabiso du camarade Didier Kamerhe, rapporteur de la FNJ. Nous avons aussi Gombena Gombe de camarade Daniel Massaro. Avec ces associations, nous allons réfléchir comment nous pouvons
venir ici sur place et former les jeunes à différents métiers. Car on dit souvent en français, apprends-moi à pêcher, mais ne me donne pas du poisson. Merci beaucoup.